Bonsoir bana Nzambe, bonsoir, bonjour peuple de Dieu. Ezanga lisusu mwana mosana tata Nzambe, na komba mama Elaja Nathalie, tikete bolingo na Nzambe, ebatela, e protéger, e bomba moko na bino. Nzambe abuli na teme lisusu liboso na bana Seigneur notre Dieu, pona kopesa bango ba révélation zali kolakisa ngai, eza malamu mingi. Yo lakisaka biso po te toyeba vérité oyo totikala koyeba te. Nzambe na bolingo batela bomba bana na place bazwami na se na mo eparpie Seigneur bolingo no Nzambe na mo Nzambe tata mokena likolo na se Nzambe abuli e batela e protéger bomba moto moko na moko akozwa tango pe moment ya koyeba kotala ba message oyo na sengi na kombo na tata pe na mwana pe molimo santo. Amen, amen, amen. Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu. Ceux qui zalimba liboso na okukuta na message oyo na mama Elaja Nathalie, leka na ko s'abonner, leka na ko partager et comme la pa na bana Nzambe nyonso to. Awa nga na sala musana molimo oyo Nzambe apesaka nga pe na ko partager na bino bana Nzambe toyeba yango po tozala mayele na se na moi place to aliko va na se na moi. Lelo lisusu na ko partager na bino message o na zongo mwa kala pena mingi kala mingi na ebite soki na komaki yango lisusu pe na zwaki yango depuis ba année passée. Je me rappelle pas que na komaki message o parce que natali na kati na livre na livre na nga o natanga ba message na tikali komona ngo te mais eza kati na nga eyefuna loba yango. Message ya lelo eza lisusu nini nga ana lobaka makambo na molimo fu bana Nzambe ni tokola na molimo bana Nzambe babanga te parce que o azakati na biso aleki o azana kati na mokili yo ozali kotala nga ozali esprit nga pe onali koloba na za molimo donc tovandi na kati na milimo na biso eva na kati banzoto na biso o ebengami ba enveloppe yango nde ezali ko exercer mosala na Nzambe. Message ya lelo na ko partager na bino lisusu Nzambe ameminga na passé na sina tala na biso ezali mbano ya liboso tala mama Elaja ngai mama Elaja Nzambe abimisaka molimo nanga akomemanga na futur akomemanga na présent akomemanga na passé ye moko alingi ninga travail na ngai. Message na partager na bino Nzambe amemaki nga na passé na kolobela selo ba nyama o na kolobela lelo ezali nyama o to bengi na kombo ya mbwa azali babengaka na français chien babengaka na anglais dog. Mbwa azali nyama oyo avandaka na moto. Nzambe azana banyama oyo akela bavandaka na zamba bazali. Nzambe azana banyama oyo akela bavandaka na biso bato na bandako mikolo nyonso tu bazali. Mingi biso bato vandaka na banyama na ndako, to vandaka na banyau, to vandaka na ba lapin, to vandaka na babenga ngo banini. To vandaka na mbwa, to vandaka na banyama ebele o babengi ba animal domestique. Na kolobela bino selo révélation Nzambe apesaki nga mpona bambwa. Nzambe ameminga na passé. Komema Nzambe ameminga na passé kuna, Nzambe ameminga na ancien village moko. Mboka moko ezalaki na tango na kala. Na mboka wana ya kala, bato nyonso tu bakimaki batikaki biloko nyonso tu pe bato mosusu bakufaki. Sikoyo Nzambe ameminga na passé kolakisa nga eloko nini elekamaki na kati na mboka wana po te mboka wana bato ba abandonner mboka. Po te mboka wana bato bakima donc bato bakima batika biloko nyonso tu na bandako ndenge biso to vivre na kati na bandako bo to ndenge to salaka vie quotidien na bandako na kati na mboka to vandi. Sikoyo mboka wana o Nzambe ameminga dans le passé wana ake ko révéler nga eloko nini o elekana kuna po te bato wana batika bandako na bango po te bato wana ba abandonner village na bango po te bato wana ba abandonner ville na bango po te bato wana ba abandonner nyonso o bazalaki nango batiki mboka wana bakimi. Eloko nini elekanaki na kati na mboka wana bolanda o ezali ba révélation Nzambe révélaka nga naka ko partager na bino boko comprendre message oyo na suka na yango. Siko na kati na mboka wana eloko nini esalaki keno bato bakima na kati na mboka wana. Na mboka wana milimo mabe ezalaki mingi kouta na kati na bazamba. Milimo mabe wana koya na kati na mboka wana ebanda kokota à travers na kati ya bambwa. Milimo mabe banda kouta na kati na zamba, milimo mabe banda kouta na kati na zamba, milimo mabe banda kouta na kati na zamba, e banda kokota na kati na travers bambwa. Siko bambwa na bazalaki na kanda moko oyo moto akoka ko contrôler bango lisusu te. Bambwa na bakozala bakobatama na bazamba. Kote bautaka bambwa na bato bayebaka te. Bambwa bakobima na kati na village bandi kolia bato kokata bato koboma bato. Donc ko massacrer bato bambwa bali ko massacrer bato. Mais derrière bambwa na ezalaki na ba esprit démoniaque ozaki na kati
na bambwa ezalaki na esprit mabe oyo elataki na kati na bambwa moyini soki akoki yo na molimo te naza moto na molimo na partageaka na bino oyo nzambe apesaka ngai na boyosi boyokanga na loba makambo mwa mingi moyini bie bademo bie moto mabe soki aluki yo na molimo akoki yo te akolinga koatake yo na nzoto physique sikoyo milimo wana ebanda kouta na kati na bazamba mpona koboma bato wana malamu mpona koelimine bato wana babanda kobundisa bango ntina kati na nzoto milimo wana ebanda kokota na nzela na bambwa milimo ekokota na kati na banzela na bambwa mpo te eya kobundisa bato kobundisa meme mpa bato koya koboma mpenza bato wana nzambe ameminga na pase kolakisa nga makambo oyo elekanaki na kati namoni mpe bambwa yango ndenge bazalaki namoni pe bambwango ndenge bazalaki do bambwa moko somo do mbwa azali kokata motu kingo mbwa azali komela motu makila mbwa azali koboma motu na kati na brutalité nyonso tu oyo ndenge nzambe amemaki ngai na le passé kolakisa ngai oyo tomonaka lelo village moko oyo bato bakima mboka moko oyo bato bakima oyo ezali makambo elekana na mokati na molimo na passé soki omoni place moko bato bavandaki bato bakima seke ezalaki na milimo mabe oyo bandako ya koatake bato wana koboma bato na kati na mboka wana siko na monde na biso présent ndenge tozabo na monde na biso présent o tozali biso na bino obo yali kolanda ngai na internet na mokona lelo oyo soki obokolaka nyama moko songo na kati na ndako obokolaka mbwa na kati na ndako obokolaka nyau na kati na ndako soko moni mbwa o azali ko attaquer bato po te azokisa kaka moto aboma moto mbwa wana azali deja na muslimo moko mabe kati na ye bino bato obokolaka bambwa na bino teke bobenga bambwa na bino mbwa azali wana ayokaka moto parce que nzambe na lola awa kelaki bambwa alingaka bambwa na ye toko mpe biso bato nzambe atie biso tovandaka na bambwa tolinga bambwa fo bayokaka biso parce que nzambe alobi bokotambola likolo na scorpion tozali na autorité pe na puissance ya likolo na banyama nyonso to nzambe atie tovivre na bango ensemble mais soki yo okawo omoni nyama oyo vivre na kati na ndako nyama walingi kosala mabe nyama wana komi na kanda moko insupportable azali koyoka lisusu mokolo na ete yebake nyama wana deja asi molimo ya mabe ekoti na kati na nyama wana oyo ezalaki révélation tata nzambe apesa ya ngai napesa na bino soki bomoni banyama oyo bino bobokola na kati na ndako babandi koswa bino babandi kosala bino akoma ntina point ya koboma moto molimo ya mabe ezali deja na kati na nyama wana molimo ekoteli nyama n'importe quelle nyama oyo bokola na kati na ndako parce que nzambe atie biso na banyama fo bayokaka biso soko moni nyama na akomi na kanda makasi parce que ya un esprit déjà esi côté na kati na ya nyama wana po etasala mabe aza lisusu nyama oyo koko evanda na pembeni te suka akoya koboma pe akosupa makilo na se liwana ope eye oyo ezalaki bolamu na tata nzambe bofungola misu bino ba obo bokola banyao na bandako bobokola banyama songolo bambwa na kati ndako soko moni mbwa na yo akomi na comportement moko mabe azoyo koyokelo lisusu te aza komi na kanda makasi yebake mbwa wana asi akomi na kati na milimo mabe kati na ye oyo ndenge nzambe amemaki nga na passé po etapesa nga message lelo na présent na kopartage na bino bana nzambe mpona banyama oyo tovandaka na bango na kati na bandako oyo ezalaki bolamu na tata nzambe tiki te nzambe abule nzambe na mavula nyonso abatela bino aprotéger bino spirituellement physiquement na mabota na bino na bandako na bino place nyonso bozwami bolingo na nzambe eleki nyonso totia elike na biso epai ya bato te totia elike na biso epai na nzambe malgré bacirconstance oyo nafungoli parenthèse malgré bacirconstance biso bana nzambe tali koleka na se na moi toyebake no elongo epesamelaki biso na ekoloso na nzela na yesu kristo masiya oyo azali mokonzi mpona yo mpo na ngai oyo azali mokonzi mobateli mobikisi na biso andimi kokufa liwa ya pasi mpo na biso tose repentir tokabwana na mabe mpo ete nzambe alingi biso me alingi mabe oyo eza na kati na biso te nzambe alingi biso bato ndenge akela biso na bolingo na image na ye me molimo ya mabe oyo ezali koamene bato bi ezali koanime bato mpo ete bato basala mabe yango wana nde ezali ennemi ya nzambe yango wana nde ezali eloko oyo nzambe alingi te mpona biso bana na ye boyebana nyonso tu bolingo na nzambe eza likolo na bino nzambe alingaka bino makasi boyebi meme mpa ndenge boni nzambe alingaka biso tovanda toujours na sene makolo na ye akosala biso bolamu tondimela ye totatola monene na ye bana nzambe totatola bonene na nzambe tosalela bosolo tolingana na bosolo nyonso tu ekopesamela biso nsima oyo ezalaki bolamu na tata nzambe bino bato oyo bobatela bobokolaka bambwa bobokolaka banyau bobokolaka babibole na bino na kati na bandako boyeba kozala miso ya kofuma okawa omoni mbwa na bandi kose comporte mabe omoni nyau na bandi kose comporte mabe yeba kozwa eloko nyama wana tia elikar amen oyo ezalaki bolamu na tata nzambe bopartage boaime
botindela yango bato nyonso to bayeba baverité oyo ezalaki bilamo na tata nzambe nasengi na kombo na tata mpe na mwana mpe molimo santo nzambe abole nzambe mokili na likolo na se nzambe na mavula nyonso abatela abomba bino moko na moko place bozwa bino mabota na bino amen 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 bye